Bana poto, bana partout, balanja Kilongo TV, balanja de la foi TV, toza awa na maringa wapesika toye lisusu na FB International, agence ya solo, Fiston Basende, azo facilité makambo. Agence ya solo, na isi bino fret maritime, conteneur bomo na simananga, ekomaki na tongo kaka ya lelo, pe bazo fongola yango siko, batna bat bazo bilo na bomba ke na kimia, FB International défoité, FB International, agence ya solo. Merci na Fiston Basende pour la confiance, merci na Fiston Basende pour musalo zo sala. Non, mutabwe faza ata na gouvernement. Conteneur sur Bopeska Biloko 20 jours kaka komi na Kinshasa na kimia nyonso tozui biloko. Et puis nazo rappeler bino ki oyo tozui eza na mois de décembre. Dans 20 jours, les sous-conteneurs monsieur dans Kinshasa, bo benga FB International, aya déjà ko sa ramassage, o nyo so ki carton, ozoi carton pour notre tableau na Kinshasa, benga azo sala déjà ramassage les 10 oyo conteneurs et longwe Paris et ye Kinshasa 20 jours après, ils a déjà awa peto fongoli yango, bo mona ndeto sa bo benga FB International. Atozoi ki carton te, benga ye aya tikeli o carton lobi na ngwa ekozwa. Soki pozwa kino ya agence mususu, eza na ngoli sumute. Eta l'agence sérieuse yango benga Fiston Basende yebise ke papa nazwaki na ngai agence mususu mais mango kaka pona moni sérieuse pa na yo sérieux yango pasteur de la foi ndima pasteur Kosi ndima bana poto bandima bana notre père bandima bana notre père tout bandima agence ya sérieux yango yo esika malonga ya kotia biloko ekoma ya Kinshasa yango wana bozomona bazolongola nanu ndenge ezalaka mwasaki ya makala ekozanga de ntango bozouta ba Congo nzela osomi mwasaki ya makala mais conteneur tozofongola yango kala te bomwa makambo tout merci na tanki futa na bilili ya solo merci mingi epa ya mama Nathalie Zeko ba agent nyonso ya FB International wana moni Julien Bastende na moni bayo na moni bandeko nyonso oto za bona FB International musali esama kitoko agence nde ya solo yango oyo kala te tozofongola yango bokomona tito okita biloko nyonso tina conteneur kotika la vide ata lipape kotika te nyonso kokita sima tozongisi conteneur ekena matadi yango welela kimambangu benga Fiston Basende otinda biloko na Kinshasa natangi futa tokoba reportage na biso. Agence FB Business International Otindi Biloko Ekomi Agence Oyo FB Business International ya papa Fiston Basende Sokolingi yotinda mbongwe Sokolingi yotinda mituka Sokolingi yotinda bakoli Tindango na agence Oyo FB International Julien Basende Tati Bayo Ignos Malalu Nathalie Zeko Allo Kin Ese bomo de belo Bomo de belo Moninga yo moni yanga Bomo de belo Bana notre père papa Jean-Paul Mayata de la foi CFC partout dans le monde. Donc continuer comme ça là transfert d'argent, peut continuer d'abord colis toujours dans l'agence Nabiso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo kolemba te kotinda bambongo kolemba te agence oyo na kolemba te kotinda mituka kolemba te na kolemba te kotinda bakoli kolemba te agence oyo na kolemba te kosala batransfert kolemba te na kolemba te kotinda bambongo kolemba te na agence oyo. Est-ce qu'on
Agence FB Business International. Otindi Biloko Ekomi. Agence Oyo FB Business International. Ya papa fiston basende. Sokolingi yotinda mbongwe, sokolingi yotinda mituka, sokolingi yotinda bakoli, zindango na chance woyo. FB International. Julien Basende, Tati Bayo, Ignace Malalu, Nathalie Zeko. Allo, 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 kill. Et c'est pour mon débelo. Mon débelo. Moninga yo moni yanga. Mon débelo. Bana notre père, papa Jean-Paul Mayata de la foi. CFC partout dans le monde. To continuer ko sala ba transfert d'argent. Pe kotinda ba colis toujours dans l'agence Nabiso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Kolembate kotinda bambongo kolembate. Agence oyo na kolembate kotinda mituka kolembate. Na kolembate kotinda bakoli kolembate. Agence oyo na kolembate kosala ba transfert kolembate. Na kolembate kotinda bambongo kolembate. Agence oyo. Agence FB Business International. Otindi Biloko Ekomi. Agence Oyo FB Business International. Ya papa fiston basende. Sokolingi yotinda mbongwe, sokolingi yotinda mituka, sokolingi yotinda bakoli, zindango na chance woyo. FB International. Julien Basende, Tati Bayo, Ignace Malalu, Nathalie Zeko. Allo, 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 kill. Et c'est pour mon débelo. Mon débelo. Moninga yo moni yanga. Mon débelo. Bana notre père, papa Jean-Paul Mayata de la foi. CFC partout dans le monde. To continuer ko sala ba transfert d'argent. Pe kotinda ba colis toujours dans l'agence Nabiso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo.
kolemba te kotinda bambongo kolemba te agence oyo nakolemba te kotinda mituka kolemba te nakolemba te kotinda bakoli kolemba te agence oyo nakolemba te kosala batransfer kolemba te nakolemba te kotinda bambongo kolemba te agence oyo. Sebne toza awa na FB International Maringa 72 na Kasavubu wape sika tozo kitablo na container bozomona biloko ezo kita ndenge nyonso car moko ezana ma rappel kala tepe ko kita donc FB International des fois FB International impact ya danger na ebsebino ya kosamba ezate otie biloko ekiti na kimia nyonso ndenge na oloba boye kuna na Paris baza na période ya ramassage pour na kansi alinga pesa ngambote kuna na Paris ba na période de ramassage ba ko Congolo ba carton nyonso ba bazwa na Paris pour et ya les 10 conteneurs ezolonga à Paris pour na Kinshasa donc au compter ka ba 20 jours comme nango déjà FB International zo Kongola benga ozwa ki carton te benga ba yotiki lo carton lelo lobito lobi kuna ba yeko zo yango ba sali ramassage oncle ba sali ramassage et ça moi bien nengez dans la kaka oncle Yambula tika yo tolobaki yango yote na décembre moko le soza na katikati biso soko tie orozwa et donc pasteur de la foi aba kota masolo on pa yebi ke série ezali donc soko tie orozwa ya décembre yango to bani na début na katikati al sauter le 20 le 2 na katikati le 20 mususu to rozonga le sona wana ya ba fête donc tika Yambula donc la vie Yambula impact à danger ce qu'on a s'appelle la charisme Thierry afin de sentir charisme sur FB International azate yemo afandana azo contrôler makambo ezo le kakitoko donc impact à osaganate conteneur ekomi to kitsa biloko ezo kita bomona ba matungulu donc bona fête bozana makambo contacter Fisto Bassène de série eza awa ya kosaganate merci na bana notre père nyonso na fidélité bana CFC bana de la foi merci na fidélité amna pe confiance bo pesa Fiston Bastende balobi awa au pesi ozui transfert aérien pezali kotinda blo ye na avion donc fête eza samedi awa ba pesi bloko jeudi na tongo vendredi na tongo blo eza na Kinshasa balati samedi bilamba basapato balati na fête kitoko olingi bosa transfert d'argent FB International transfert d'argent ezali opesi tango ozopesaka mbongo na poto na Paris benga muto ya na Kinshasa ndenge yozopesa kuna ndenge azozwa ozela na mbongo ekende jeudi te muto akotia pe mafufu na ndako aye na agence opesi mbongo kuna azwi mbongo mbala moko amisombeli biloko azoi na ndako pe alambi kitoko FB International des fois tenesi bino sérieux ya osakanate merci na pasteur de la foi merci maman Emily Nzemba merci fils Kinkela Angel Kinkela merci na boutique Mega Fashion oya Colombe bina Colombe boutique ya moro Mega Fashion FB International nde makambo toko ba reportage na so karana kalate ekita ba vélo ezokita ba moto ba coller belé omona ba photocopieuse donc ba carton ya ndenge na ndenge ezokita wa FB International na ebsibino
suka kitoko ya danger ma wana machine wana machine nini wana tala ba machine ezokita bato bapesa confiance na FB International Blue nyonso ezokita carré kitoko musala kitoko na tanki futa tokoba lisolo na biso FB International sérieux ya boye na mona te. Agence FB Business International Otindi Biloko Ekomi Agence Oyo FB Business International ya papa Fiston Basende Sokolingi yotinda mbongwe Sokolingi yotinda mituka Sokolingi yotinda bakoli Zindango na agence Oyo FB International Julien Basende Tati Bayo Ignos Malalu Nathalie Zeko Allo Kill Ese Bomonde Belo Bomonde Belo Moninga yo monde yanga Bomonde Belo Bana notre père papa Jean-Paul Mayata de la foi CFC partout dans le monde to continuer ko sala ba transfert d'argent pe kotinda ba colis toujours na agence na biso FB Business International Mwana mayela lobaka lokola Mwana mayela salaka oyo Mwana mayela lobaka lokola Mwana mayela salaka oyo Kolemba te kotinda bambongo kolemba te agence oyo na kolemba te kotinda mituka kolemba te na kolemba te kotinda bakoli kolemba te agence oyo na kolemba te kosala ba transfert kolemba te na kolemba te kotinda bambongo kolemba te na agence oyo. Agence FB Business International Otindi Biloko Ekomi Agence Oyo FB Business International ya papa Fiston Basende Sokolingi yotinda mbongwe Sokolingi yotinda mituka Sokolingi yotinda bakoli Zindango na agence Oyo FB International Julien Basende Tati Bayo Ignos Malalu Nathalie Zeko Allo Kill Ese Bomonde Belo Bomonde Belo Moninga yo monde yanga Bomonde Belo Bana notre père papa Jean-Paul Mayata de la foi CFC
partout dans le monde. To continuer ko sala ba transfert d'argent, pe kotinda ba colis toujours dans agence na biso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola, mwana mayela salaka oyo, mwana mayela lobaka lokola, mwana mayela salaka oyo. Kolembate kotinda bambongo kolembate agence oyo na kolembate kotinda mituka kolembate na kolembate kotinda bakoli kolembate agence oyo na kolembate kosala ba transfert kolembate na kolembate kotinda bambongo kolembate na agence oyo. Agence FB Business International. Otindi biloko ekomi Agence oyo FB Business International ya papa Fiston Basende. Sokolingi yotinda mbongwe, sokolingi yotinda mituka, sokolingi yotinda bakoli, zindango na agence oyo FB International. Julien Basende, Tati Bayo, Ignace Malalu, Nathalie Zeko. Allo, 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 Kin. Ese bomo de belo, bomo de belo, moninga yo moni yanga, bomo de belo. Bana notre père, papa Jean-Paul Mayata de la foi. CFC partout dans le monde. To continuer ko sala ba transfert d'argent, pe kotinda ba colis toujours dans agence na biso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola, mwana mayela salaka oyo, mwana mayela lobaka lokola, mwana mayela salaka oyo. Kolembate kotinda bambongo kolembate agence oyo na kolembate kotinda mituka kolembate na kolembate kotinda bakoli kolembate agence oyo na kolembate kosala ba transfert kolembate na kolembate kotinda bambongo kolembate na agence oyo. Est-ce
Agence FB Business International. Otindi Biloko Ekomi. Agence Oyo. FB Business International. Ya papa Fiston Basende. Sokolingi yotinda mbongwe, sokolingi yotinda mituka, sokolingi yotinda bakoli, tindango na chance woyo. FB International. Julien Basende, Tati Bayo, Ignace Malalu, Nathalie Zeko. Allo, 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 kill. Et c'est pour mon débelo. Pour mon débelo. Moninga yo moni yanga. Pour mon débelo. Bana notre père, papa Jean-Paul Mayata de la foi. CFC partout dans le monde. To continuer ko sala ba transfert d'argent. Pe kotinda ba colis toujours dans l'agence Nabiso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Kolembate kotinda bambongo kolembate. Agence oyo. Na kolembate kotinda mituka kolembate. Na kolembate kotinda bakoli kolembate. Agence oyo. Na kolembate kosala ba transfert kolembate. Na kolembate kotinda bambongo kolembate. Na agence oyo. Bino FB International musala kitoko tala conteneur yango ne tozo vide yango biloko nyonso ezokita na sécurité zande konanga zawa ye mokonde kalme ezali musala nde musala kitoko bilo ekiti nyonso tu yango bomona suka yango wana eloko bukani nini boye sali boye jamais eloko moko ebukani ate musala ezoki kitoko si ba client na biso FB International ni si ba client so nyonso tu boye belé décembre yango boya kotika a eloko ebungaka te ebukanaka te nyonso kitoko FB International agence assurance yango pe assure. Merci beaucoup. FB International, Julien Basende oyoki, Fiston Basende oyoki, maman na biso Nathalie Zeko makambo kitoko nde yangoyo, awa musala kitoko na epsi bino biloko nyonso ekiti na kimia nyonso, o mulangi moko ebuka na ki rien. Ndenge na oloba boye na Kinshasa leo to ale deux na epsi bino na kuna na Paris FB International ba osa ramassage bako kongolo ba carton oyo ezoya parce que les 10 oyo conteneur ezolonga à Paris et à Kinshasa er yango oyo bo benga bo contacter Fiston Basende bo contacter FB International les 10 conteneurs ezolonga à Paris ezoya Kinshasa ba carton o bozwaki soki pe na ozwaki carton te benga Fiston Basende aya kotikela carton we c'est papa we kotikela carton lobby yaka kozwango pour les 10 que carton na yoko tadea na conteneur FB International makamabouye to suka kite to zesu na place batina blogo te depuis batina blogo yaka te soki komika 3 semaines conteneur na Kinshasa 3 semaines conteneur na ozo na poso tina ba mbetu ba kiti obilamba
contactez ka FB International les 10 oyo conteneur ezolongo à Paris ezoya kini mabuka na daye natangi futa toki na kati bongo na su bilo nyonso to kitsaki nata yom tozo tina na kita na kwa ko sieta pamba mama fiston ko zo charge nanga yoga balobi soki na sieta ba ko zo charge nanga assurance ezatika na kita lolendo nyonso yoka biso FB International voilà Karo ba oteko kitia ngwana eza déjà après Cédric a pas zo bilo pasteur de la foi tala sikoyo bilo nyonso ekiti awa angaye tala ba plein kiti awa batna batu bazo bilo na bango na tranquillité ya on est la boni so fisto azo mona bozo ko kipe biso lelo bo kipe biso Mazande calme okiti ba bilo tout posé kitoko très à l'aise c'est bien FB International très à l'aise bilo nyonso bo mona e uti ko kita ekiti kaka maman Nathalie Zeko fils Kinkela Junior Boyika agence à solo yango ngotindela papa Rabi Koli contacter Fiston Basende olimi pour ça transfert d'argent contacter ka FB International nazo batin le kawa bi koto nyo na mwana popi ayaki mwana popi ayaki ba fete Noël yango bokotinda pe bana ba popi te et ça moi bien toza awa natangi futa blo nyonso yango na esibino awa ndeza dépôt na biso eza envahi biloko etondi awa bazo classer onde bomona na ba matungulu ye ba masanga wana ba 20 na temps ba 20 ya fête ye ba jotini ba 20 eza sans alcool to ndenge nini na mi mata de carton ngapi na kibaye na ba fête oyo anga ye kitoko mingi oncle Boni biloko kiti biloko talaka biso na FB International eza darzarate donc mutu nyonso azopesa biso confiance apesa biso la confiance abenga pesu batu mususu donc bakobisa musala awa vraiment sans faute ndenge loko no kozala matata te ko soki loko ye ekobunga te awa vraiment soki biloko ekiti oye o récupérer biloko no ki sans problème l'on a sepela FB International ba agence musu bazaka ce biloko no esali 2 jours au futa magasinage futa dépôt awa ba futa raté awa pana biso biloko wana ezala raté mais yo mo yebaka en tant qu'esprit quinois yo mo yebika so raisonner ka bato ba sala MOP ba ba ndeko na yo talaka système kaka mais que c'est obligatoire te ba ya ebele to benga bango ba ya ebele so ekomi kutu nom na semaine vraiment ta 3 conteneurs qui te donc kitoko ngaye 3 semaines à conteneur esi no Fiston Basende mutnanga ndenge ni calme ndeko na ngai obosa ni contact lelo te contact ezali o ba benga ka ye do c'est-à-dire que no porteur patron porteur patron mais bizanga ta FB basé na tindelenga mo jouer l'éléphant na jouer ngo ya bomoni ka komi na za sir awa zanu ka sir pesa confiance na FB International koli na ozango sans problème pas plus biso foot à dépoter atani inane ato na poto magasinage to foot raté doza normal ndengo tigere kone okanga koli na yo ozango à l'aise ozango na l'aise FB International Fiston Basende umela na nzambe apesa olusu ya mingi susu umela Fiston Basende umela na yo na ebisi yo umela na yo makambo bien za awa toyaki bomoni ndenge nini voilà oh là là voilà je pense que bomoni ndenge nini musale leki awa Julien Basende batutu baosanga sina bimasuli banda donc awa des fois te ki saluke kwa ya kusakana ve anga baye musale zawa ya kusakana te tobimisu libanda donc o nyonso bomoni awa bulo esalami na ndenge osakana te tinda biloko na FB International bakozwa yango awa musala kitoko merci Nathan Kifuta merci Gauthier Kele merci mingi na Fiston Basende Malembe babi soki na Colombe boutique yaka moko Mega Fashion des fois te Christian Soumani na bosani ote Christian Soumani babi Christian Soumani otinda blo na décembre mais code nano yete
merci Nathan Kifuta, merci balandi nyonso ya ba client nyonso ya FB International. Ba Fiston Basenda pesi bino merci pour la confiance pe fidélité na bino année au mobimba. Bozaki na ye et bo contacter FB International numéro eza affiché wana. Numéro est affiché au bengi pour na besoin ba carton pe botike la et transfert d'argent kana FB International. Ba koli oyaka na avion au tiki mardi mercredi à Kinshasa, au tiki mercredi jeudi à Kinshasa, au tiki jeudi vendredi à Kinshasa, keba au kotika pe vendredi bilamba fête ya samedi bala ti pe na mariage samedi na Kinshasa. FB International sérieux ya kosakana te. Merci bana notre père, merci association de la foi en Christ, merci na balandi nyonso o bolingaka biso na bosanité le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi, merci epana yo, merci na papa Anderson Bogos Matufongele papa Bogos kolina weza na yeko zula yo za no calme okomona ngo papa Anderson, donc naza a pona bino to contacter Fiston Basende ngana bino to kutani susu awa dans 2-3 semaines. Dans 2 semaines pour un conteneur réseau ya awa tozana bino ndeka to misana. FB International batikayo. FB International sérieux les gars. Agence FB Business International. Otindi Biloko Ekomi. Agence Oyo. FB Business International. Ya papa Fiston Basende. Sokolingi yotina mbongwe. Sokolingi. Alléluia, oh Lord. Le Seigneur nous demande la communion fraternelle. Jésus nous demande l'amour des prochains. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. J'aime bien pas Boulabino. Naïe, une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Donc, j'ai dit, nouvelle, oh, il y a ma camouille, madame. Nouvelle, il y a un Zarini. FB International. Ils ont dit, nouvelle, il y a FB International. Il y a un Naïmbi. Que Dieu vous bénisse. J'aime bien singi biso amour du prochain. Yango. FB International a yene yango. Lutuya ngai nini? Ngai koko Patrice na yeko pesa bino nouvelle ya FB. FB International. Fiston Basende. Jamba pambra yo. Anubi bona biso bandikula yi na occasion ya ba fête oyo. Tuzo kokana yango na grâce ya Nzambe. Ndi FB International a salé biso tuyuka bien. Réduction il y a 10%. Na lubite 2%. Pour y aller un bateau, 1%, 10%. Mais FB International a loubi a salabolemu. Na ba fait yango na ti réduction il y a 10%. Na koliniosho tu yebi FB International azari muto aza kusunga biso partout na France na Paris ata na ndako chukubengi FB International akuya kuzwa kori na yo ata eza ya dimension ndenge nini kamata yango ati yango bali yemba na moko sans problème lolengi nga compétition na uti kuzwa koli na réduction ya 10%. C'est-à-dire, soki na tie koli na yanga, oyo ezalaki na valeur ya $110. Tango ye na FB International, réduction oyo FB International asaleli biso na futa sur 110 te, na futa lokula $100. Oyo esengelaki na futa $150, na kufuta $135. Il y a $200. Na kufuta $180. Donc, ils ont quitté 10% za kulungwa. Occasion ya boy. Donc profiter na temps oyo ya ba fête kotinda koli na FB International. Donc quoi ici
Merci. Fiston Basende. Mwana malamu. Mwana mayela lubaka lokola tata na ye. Mutima ya kusunga. Voilà. Ngaiko Patrice na ye kubenga bino. Partout. Oja na Paris. Attends, oja wapi. Ubengi kaka na ba numéro oyo tutse. FB International. Akukita ta wapi. Biloko nyonso. Même mituka. FB International. Toujours kukita. Tukametiens, hein. Tu es là, hein. Mona yo. Tukati 10%. Voilà l'occasion. FB International, à celle qui voulait monter. Voilà, voilà. Tout profiter. Oui, il est là. Oui, il est là. Oh, tout le va quitter. Oh, tout le va quitter. FB International. Voilà l'occasion. Et puis, c'est mes bisous. Éternité, en éternité, tu es toujours le même. Merci. Voilà, bana notre Père partout à travers le monde, mbote na bino nzambe apambola bino mingi. To salama pono sala batu bolamu. Nzamba sala biso poto sala batu bolamu. Quand on aime, on donne. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Et là on nyonso eza malamu, ko ezo pambola peuple nzambe et biso tozawana pono kotindika ngo parce que on qu'il est commis tellement mabe. Trop de déception, ba choc belé, makambe belé belé. Mutakoye ko sangisa biso na bola mpe na kinya. Isa Yesu Masiya Nazareth. Ya ngwana na ibisaki bino, ngana musala nzambe. Mukole obeba na olobate na oloba poto aka bien et par la grâce de Dieu, tozalaka bien. Bande nyonso tu na ba fête o. Ozana famille na Kinshasa. Ozana famille o esengelo sunga, ozana France. Ozana kati ya France na province nyonso ko ozwama. Mais na kati ya France, bien aimé. To sola na papa Fiso, voici l'occasion et pesa melibana nyonso oyo lingaka otinde loko na Congo. Yaya yebake réduction eza ya 10%. Ngana zoebisayo réduction eza ya 10% de konanga. Benga kaka papa Fiston Basende FB International agence eza pena tellement sérieuse oyo yo soko keyo loko na yo et komi et azobanga nzambe parce que yebi ba biso ba oto za na kati azobanga nzambe papa Fiston Basende et on songa na lobby crédibilité ba batela surtout lobby to yebi mwana nzambe aza très poli très respect. Atoza na ndako olobi aya utikilo carton aoya rarement au mon patron mo se déplacer to autinda bato pe azoko obligé carton conteneur les ofungwama tamuso akitika pour quelques jours pour avoir na biloko. C'est une grâce. Alors partout kozala na France carton ezalité benga aya utika carton au charger biloko sengi ba kozwa ba ko se déplacer ba oya ozwa famille oyiba mboka otoza tamusuli sungia libota yeloka kolia lem spaghetti oyo négligaka ekosunga mwana Noël ekosunga orphelin moko ekosunga membre moko famille. Alors désormais appelez ce numéro là oyeba ke bien aimé 10% réduction monta oyo futa na FB International olongoli yango 10%. Voilà obande omso balba oyo sengote et sen Yesu Masiya Nazareth apambola papa Fiston parce que tozoluka bato osalisa biso pour na facilité au sel sapé baninga. Yesu Masiya Nazareth azoloko. Benga kaka tout de suite là benga loba passer de la forme ta lobby ya ngona papa Fiston biso to bengi yo. Na bande ko msuba lobby et passer de la foi confirmé aux sérieux alors to sali yo confiance dans la passer de la foi. Tu dis que Yesu Masiya Nazareth pas za mukonzi. Pe mo bikisa biso. Aoti na biso to soutenir baninga. To soutenir ka Fiston Basende par la grâce de Dieu. Obana nzambe, ibota na nzambe va se retrouver temps de déception. C'est le temps au Tché et commis aux yeux au Pambolinza. Que Yesu Masiya Nazareth nzamba sur Pambolinza a connu de plus à Salabino Bolam. FB International, agence Abana Nzambe. FB International, agence Yassir. FB International avec Fiston Basende, moi Nzambe. Yesu Masiya Nazareth nzambe nanga à Salou Bolam. 10%. Gloire au Seigneur. Merci. FB International, Julien Basende, Tati Bayo, Ignace Malalou.